uwezo la mwezi na ngai jawa pele lisie papa bana tiko kese tiko sami tiko bana tiko nyaso papa bana poezi papa ayo papa ngai yo ngai papa bana Isandalele mabele lise yeah Monime batele yeah Monime batele Ekiwasa kalika molikito Monime batele Ekiwasa kalika molikito Yamo yamo na milelie mabeli aimolele balelo mapala ya kokufa bolongola yese moto bongo botia monima atali bosalo pango tango betranje bakoya batulaka kombo na ye mabeli sibokulaka kumula mboka o we eza bongo mabele ici aza mokokoli wana bache na mabele mokokoli wana eboti nzete eboti mbuma bato pe baye kobuka mbuma na bato ya malamu na bato ya mabe melelo oya buki penza mbuma ya mokokoli wana eza Fally Ipupa DiCaprio la merveille bokila lokondo abuki mbuma wana me amonaki ke kolo nzete azate aza ya kokufa alobi mbuma oyo nga nabukaki eza ya kolo nzete oyo kombo na ye Impanga Jema Jean Robert Mabele Olisi alobi nakotika ye pamba te na ye na misisa na ye na bandeko na ye nyonso nakotika bango pamba te ifo nasalela ye elembo na elembo wana Fally Ipupa ya kolobeza te na koloba ndenge nini elembo yango oyo tokanisaki na makanisi na biso eza ya Nzambe te me Nzambe asali ke akota na kati ya motema ya Fally Ipupa DiCaprio atiela bokulaka Pierre Tombal lelo nde toye kotiela mabele lisi Pierre Tombal oyo Fally Ipupa apropozaki ke na buki mbuma oyo ya nzete ya bokulaka nanga me nakotika ye pamba te ifo napesa ye mwa eloko asepela eloko yango yango oyo Fally Ipupa asali na kati ya Nekoko naza na bamisien na nga nyonso famille baye te me namoni leki na ye nkoyi azawa mwasi na ye kupeti mama ya peti mabele azawa Opezi bota pasi Opezi bota pasi Presi donc pour féliciter Fally Ipupa a réalisé promesse à Baki au sein de la vie Pierre Tombal vraiment Ipupa Zando biso ensemble la pambola ok c'est vraiment donc rien à dire et pour faire que ya motema ka Nzambe apambola yo réaliser promesse de Baki au sein de la vie Pierre Tombal yango poto monani merci vraiment donc Nzambe apambola donc rien à dire maboko pona Fally Ipupa Bakama menga nelokoyo bamona la ya o nelokoyo mbanga esila o nelokoyo ngoya ye ngoya oye ngoya mama
nsama tine yekorulo kimoyo maberulo kimoyo ibanga jamerulo kimoyo ibanga jamerulo kimoyo Vale, como voy a mover ahora. Vanga especial pour moi ça minene. Onetika o bapeza mutu mutu ya muke. Toza mutu batoya basele di minene. Biso doye eleki nango biologi. Ipupa lo minyo lo badolo ibamu. Zama pambola o. Na bige di badia ta to mona aba parti di badia ta. Papa na dina. Papa ina na bodu ka sera mo. To mona ipupa. Merci man zama pambola bisu. Président na pesio ba mingi ba merci. Na sepeli parce que otosi maloba na yo. Moko ya kolomba solo. Oyo moko yebi Didi Kelekelo, Albert Mboyo, nous avons eu tout le inspecteur pour la salle à Masolo, on a tout sali, on a baleki, mais pour féliciter. Oyo pe la kaki pour na makambo pour na bana famille et ça la nzambe ya pambola oveni parce que epesa meli na mutu na bolimbo ele baswaka na bango basalaka te me yo na kanisi po tosi maloba biso bakomi nzambe ya pambola yo esili te mikolo na mikolo okosunda mosala elamu na vala na vie mabele ayebisinga bi oyebi na kati ya bamusicien nyonso ya RDC nalinga fali mingi po fali ka bandeko bakabela ya ngai eloko wana wana ezali nango na besoin ntango aza na na bomoi abi na bamusicien nyonso omonaka oyo moto akabela ya ngai lokola fali aza preuve aneke Pierre Tombali yango donc vi ayebaki yango déjà avant félicitation merci na papa Fali. Il faut la loba. Il faut la loba comme on est loga boye. Comme on est loga boye. On a surtout ma belle. Ma belle bani ma belle bana. Ma belle histoire à petit. Ça ça moi si la maman est visa. Moi non visa bon mengo. Maman nenga. Okufa visa to ça ba mi balé. Petit ma belle. Na martiko na ma belle. Na ma belle na belle na maboko ma bervis. Mais pas 5 mois. Ma belle ça qui papa pas pata qui banate, pas pata qui famille te, qui potate. Pas si la reconnaît ma belle que ban ba comme éparpillé. Ban ba padana. Le comme il a parti puis. Mutazo ouais l'intérêt à bananaye. OK, mon papa pata qui banate. Nous quoi ça maman pour rapport 500 banate. Pour jouer rôle. Non 500 nini papa. Non 500 nini, non 500 nini. Bato approche ya mabele babwaki ngai bazi oyo kiazaki liboso babimisi ye mais to mona musala o mama liboso so salesa te mama kabola panza saisaka bana mais mama so panza bana il paraît que bapesa ki mama mbongo basombi lopango mais lopango wana eza pona bana na ye moko bato surtout bayebi interview bande bana mabele ko kindi atika lo monde ya mapete mais bamoni ngai moko lelo e kamusa bato pe elekela bato. Et comme ça, vraiment, tu as baby poupette. Baby poupette, même. Et ça, la konjamboka, baby ke, matanga, ma bébé, basi mbeba vanda ki, on tue en bête. Ils ont qui m'a sabé la poupette. De l'eau qui est écarté. Alors, on a moins de 5 sabana, exacté.
nde nayeboye naye mpo ngai moko na miyeli atoke mpo baya kozwanga te nayebi ke papa leki mobali na nga leki oyo natikali alati chokola Diego Koy ye nde abengaki nga ye nde informaki nga ifalaki ke aye kozwa ngai bon aye kozwa nga te nga moko na bolingo mobali na nga nasali effort na s'efforce mpo nayebi ke bayakartanga toujours même histoire ya pafali babengaki nga te bayebisaka nga te nazwaka mpe eloko te lelo ke nakomi mal à l'aise bato bakotinga mal à l'aise bana ata kokabela bana ata lipo bande kozwa ata mikate liboso baobimela bana mpo bayebi ke mabele babénéficie leloko fali azwi so na explike bato ke nazwi eloko te bazondima ngo te olobyango mokili obeyebi mesko na pia tombali ofali asali na mobali na okokoloba te namoni naomona te naomona façon mitonga oto remercie fali naomona te donc oyo asali nayebi te donc epe nayebi te esengo naa nango oyo naa nango aomona te peut-être ye amona kaka ke liboko moko mama moko mais ayebi te ke mopandi mosusu na nga mama poupete joie oyo mama poupete azalaki nango malgré namonanaki te nakoki komonana ntango nana esamai te mpo toki te totrouble moral na ye mais mwana ye tolingaki mosala to te à l'aise musala esalema apres namona ye amona nga amona mapupeti abake mapupeti aza na bana oyo pa mabele atika bango bana mokie peti mabele na maberlisi baza mikie akomona mpe bango elo na osenga papa fali atika nga te na bana wana te ndenge azomona bamisusu bana misusu bazi opportunité epuis occasion ya komona bango ya komona papa fali bana na ngai mpe bazwa basala mabele bazwa opportunité wana ya komona bango epuis papa fali azwa opportunité ya komona bana na ngai bana wana mpo baza bana ya mabele bazaka makila ya mabele asunga bana na ngai merci na papa fali nzambe apambola ye mosaneke liboso merci natiki opema mai na cadre kaka bainterview tosololango kakawa topeselango kakawa parce que tozodépure makambo ebele mais nga en tant que journaliste nga nayebi source ya masolo oyo depuis ebanda nga nalakisa bino mama masaba lelo bomoni mama poupete mama avisa bomengo oyo babelelaka azalaki mwasi mabele bafandaki na defe mabele mais tozodéplore bato bazwa ngongo s'il te plaît kutu mama bato boloba bino moko kefali amona biso tozwa enveloppe ezalaki yo mama masaba ezalaki dieu osalaki de charge bosala bavideo oyo bino boyebaki kefali apesi bino mbongo bavideo ezali pas plus tard que dimanche passé Maman Masaba, bon excusez-moi vraiment faut tout le bas parce que ça lui propreté. Dimanche, bah tu vois dans le monde entier sur le canal internet. Dimanche, tu vas in ndako na résidence ya Badia ta directeur marketing à Fali. Tu moni Maman Masaba au côté na papa leki connaît na famille. Fira. Ma côté na Safira. Bango bo mesala ko mona bango l'épisode 1 épisode denga na kenda ti na grand monde na lobby sa bango ba remercier Fali. Dimanche ba hier ko senga nini ba yepa idi badiata. Ba lobby to on a besoin bongo uniforme. To on a besoin bongo ba soso. To on a besoin bongo ba quiz. To tumba ba Thompson, to on a besoin bongo masanga. Edi badiata lobby mais non. Fali poupa eloko ya sali. Eleki soso. Eleki Thompson, eleki uniforme. Asombi Pierre Tombal. Kaka on a nécropole, on a composé Pierre Tombal, bah faut à $600, renseignez-vous. Et ça déjà pris à cercueil, pris à Liboulou na cimetière Moussous. Fallait à Saliango. Fallait lobby à quoi assumer bus, transport à repérer sa famille. Fallait lobby, kaka na loyembo. Il faut ça aller allouer un instrument pour la honneur, pour la mémoire. Il y a qu'on doit aller lisse. Et dit bah d'être directeur à Fali, bah solo l'union surtout na famille. Or famille et c'est pas la quitter et c'est pas la quitter pourquoi les bandeli ya masolo oncle Safir ayakana des charges moko en fait des vies il y a valeur il y a $10,000 croyant qu'il fallait payer $10,000 pour ça la Pierre Tombal fallait azamwa na bandala azamwa na Kishasa asa indienté pourquoi tu n'es indien na Kishasa ayebina prix ya Pierre Tombal donc fallait azamwa na ya Kishasa sa vrai quinoa fallait pas atteindre batungaye à devis $10,000 bon kende bo se renseigner il faut ni oncle, avant de l'obéir, c'est un musicien, famille pas ça. Vous savez, il a besoin de Pierre Tombal, tout le monde a besoin de Pierre Tombal. Donc, dimanche, samedi, il y a question de Pierre Tombal. Oncle Safir, il y a un écran parce que il y a un monde qui Pierre Tombal. Il y a un côté Pierre Tombal, il y a un bus et il y a une nécropole. Et du coup, ça tika qui Pierre Tombal, il y a un bus au côté ici. Lélo,
baekende kozwa bino na bus nga caméra na nga ya mosala oncle wana kaka oyaka mpo na nga obenga nga 3 mois yango nana directeur alobi nini ede alobi nini fale alobi nini ofini nga imbécile pour rien comme ça moi je t'appelle oncle totindi bus caméra eye bitumbe eleki kuna imbécile na onana mobali na yo edi badiata mpo ani azwaki mbongo ya bus te apesa nga ye atindeli biso biso toza bana mike est ce que ezali kopa mbongo moto nga bonga na nsima ya babele lisi vraiment est ce que ezali bato babundi na bamusicien bazawa babundi na kingabwa lelo babundi likambo ya kobomba eza te oyo eza ingratitude maintenant lobisa nano avant lobisa président na yango azali na kingabwa vraiment bozali wana ya likambo ya bomba te parce que fali ayoki yango et décevoir fali pupa et décevoir fali président s'il te plaît président Bambo oloba yo oza responsable na minute toza wa bien que toza pe na papa leki na membre na compte ya famille okoloba neti nini vraiment famille balobi que ba musicien ba koza biso charge te nga na ebite ba pesi yo charge ya famille expliquer nanu yo za mbongo fallait pesi yo o edi ba dete pesi yo za charge ya famille pour lelo ba saboter Pierre Tombal o bango moko basenga. Merci na parole maman Nana. Je regrette. Mabele lisa akufi atika biso bomoko talakaka ndenge tozalaka lelo président René Alungwe batiki lelo président Bambunyama nazo kumba orchestre eza entreprise yanga te entreprise ya Mabele lisi Mabele lisi akufeli yaya ya mwasi na leki na ye ya mobali na mona mutute ezanga bambuna orchestre nanga melelo fali pupa ndengo zakuna na pesi wa bambote bele pe na félicité donc na nginde tokuta fali pupa akei ko buka mbuma ya Mabele lisi ye moko libanda pe a reconnaître bokulaka na ye alobi ndenga na buki mbuma ya bokulaka te fona kende ko pesa ye mo enka lelo bokulaka sa kufa oyo biso tokanisaki eza ya nzambe fali pupa sali plaisir tango fali ayaki asololaki na famille biologique ya Mabele c'est ça balia mbongo ya fali c'est ça esenga bambu comme président de l'orchestre de l'entreprise Mabele lisi j'ai bénéficié combien nulle part mais nalobaki que comme fali alobi akotie la Mabele lisi Pierre Tombal et kozala honneur nanga famille musicale mais lelo na okina sala likambo sans toutefois na associé famille biologique mais na moni le pesinga kutu mawa le pesinga na soni na oyo nga na yoki pesinga soni mais oui na préciser oyo yoki bokasa wa en fait ayoki yango parce que hier aza côté donc côté ya nécropole les Mabele na ye pendant que edi badi ta directeur en marketing atindaki bus na Kingabwa bus bani ba panza bus chauffeur apakata caméra koya caméra na ngezo filmer donc dans cette interview pour excuser na téléphone parce que caméraman a pakata pour bakanga ki caméra yo sala ki côté mais s'il vous plaît papa ça yo ça membre non limbisanga fali pupa limbisanga problème ezabo ndenge fali achaki Pierre Tombal ezali kaka orchestre tokomi wana toyembi mwanzembo toke tobeti musique c'est ça moto nyonso eza famille biologique famille musicale kuta biso na siège wana tokomela tokolia tokosepela lelo na boyo bazangaki mituka na boyo bazana mituka bilongi oyo bakumisaka Mabele lisi ebelao bakomi te seke bazwi moyen te seke baza na posa Mabele lisi te omoni basi na biso mokolo to ayo kokunda Mabele lisi na basi na bana na bakonaissance na ye bato tout mais lelo eyaki ke basi batie Pierre Tombal tokende to se présenter comme mouvement na ye tosololi esili eza te ke tolue babisi tosala soki nteke non lobi mpe eza mokolo te fali pupa merci ndenge otie Pierre Tombal lelo tozokende oyo ayebaki Mabele lisi tobengani mpe mutu te mais avec ordre tokutana na Wileri na espace absolu. D'accord. Et alors papa les vidéos on le bat parce que papa les vidéos makambo oyo nga na banda ki yango na famille hein. Nazaki maman, nazwi papa, nazwi bana, lelo sikoyo bato o baota na biso ba okamwa. Mandenge ni famille yango monanité. Kuna bitumba.
bato bakimi en désordre en cascade au point que na fali kuto yete kaka mpona makambo ngo bangi bapapa ye lichette mabeni nango famille asali po famille lelo basabote Pierre Tombal mpona uniforme mpona soso biso oyo bango banga balouwe ngeza spécial koleka o fallait atindeli bango est-ce que fallait abimisa il faut abimisaka mbongo ya bus so aza baconnaissance te baya na bus bakopesa bus te basiliki mpona biloko moko eza terre à terre okoloba nini parce que na caméra nanga ezalaki wana bitumba ebimi na kingabwa baye pe te bomona bango baza te. Bon, merci de opesa maloba eloko nakoloba eza boye d'abord naza na esengo ezanga famille na biso motu moko azali na makoki ya kotia Pierre Tombal asati tozala clair bato wana oyo bauti kotia desordre baseme desordre na grand monde bosala bainterview baloba bandimaki bazwa enveloppe elongi nanga kuta ezalaka te ngana leka bamédia mpona kokumisa fali pupa susi nanga ezalaki basala Pierre Tombal donc na nkombo ya libota mabele risi ye aza te donc fali oyo nyonso eleki na grand monde alibisa bango mpo baseke oyo nyonso basali bayebi te esengo na biso ezaki basali Pierre Tombal mabele lisi toza na fierté wana mwasi mpe mabele ye nakasi bomona mpe ye te mapupe ye yo azala mpe na bana ya mabele yo leki ya mabele nga mpe leki ya mabele diegoko yayemba ngai oyo toza na biro momba orchestre momba eza wana programme eza te oyo nyonso eleki kuna na kingabwa eza de gue monene parce que intérêt ya biso wana ezalaki mpona biso nayebisi bango na kimia nadaki agressé na kati ya famille babiki non il faut nabisa $25,000 fallait apesanga. Oh là 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 là. Na comprendre que nalobi papa tokende tozonga to réfléchisaka est-ce que makambo kapo fallait ayembaki fallait bamonta ba $25,000. Bon bato balobi non il faut agresser nandimaki na émission na yo babiki dès olobaki fallait apesaka enveloppe nga mpe nandimaki na compte famille na compte famille babelekaki calme enveloppe epesamaki lelo réalisé fali atie Pierre Tombal bravo na fali donc na peso merci na oyo nyonso osali mpona ya nanga donc na peso mpenza lokumu mpenza donc merci kocontinue kolemba te deko toza wana orchestre momba eza wana en tout cas soutenir biso merci na peso merci na bato baotala biso naloba parce que nga naza journaliste $25,000 ebimi nango te ebima na compte nini quelque part nzambo mabele ntongo ayembaka ngo asomba ezali $25,000 lelo so moto alibi ayemba ta nzambo mabele est ce que eza $25,000 $25,000 ebimi te bokobomana pamba bokopanza masheti bokokatela basheti pamba papa na ngai yo zwi wewe okimi mbangu pa bitumba yo kolo orchestre yo doyen basaleli bino eloko ya honneur yo CG ya mouvement tokomi ti na niveau modèle wana incompréhension ya nini papa ezali kopa mbongo. Bon, là, merci pour la parole. On a regretté ma casse. Omoni makambo tu ezoleka awa boyelelo. Mingi bazalaka te. Bato bazalaki ni bandela makambo ngai na inspecteur bolojo. Babenga ngai. Na masaba. Tokita o tosolaka zelo enveloppe fallait apesaka esilaka nango makambo tu esilaka wana. Même symbole wana. C'était proposition. Kosenga moto. Aide. Fallait aider biso. Tout ça est là pour tout ça la technique pour le côté toujours viser un jour sur ce disque peut-être ce qui correspond nous sommes tout ça là ngo bolingo fali asali analyser no so wa protection et comme ils sont tout bon mana pona bambongo ça ngaba na kwa na mbisika na grand monde baboyo matabus balobi bo kende te bo mata na komi ngai na voiture nga to accompagner bisi po ba mata na ordre ndambo ba mission ndambo ba famille biologique mais comme qui mobulu balingene balobi tina bandi ko benga directeur abakiso ata bis moko yepe asa bimaki déjà zo kede déjà c'est parce que ba auto moite et comme que ba so sanga ke nengo ko tika na grand monde boy o bimate c'était une sécurité pour ngai mais to na obimia chaque na voiture na luki moyen na bimi mais eza nango asi penda to ko arranger entre nous eza comme capacité bango pe baza bandeko eza penda toza bondeko na biso na bango. Mais bato baza déçu o le bato baza très déçu. Non ba donc ba si mabazo ngandete eza eloko ya kopotana te. Belo ma kopotana te na te. J'espère bien il kana ga bon. Merci. Et alors biso to na mingi o lobate to elagi bino information puisée à la source. Et alors to soki si marambu awate botalaki premier épisode deuxième baloba to lingi fali c'est l'abso Pierre Tombal ezaki obligatoire té mama saba répétaki tango bazui enveloppe na bangwana ezaki demande fallait sali yango il a dépensé a commis à l'équipe penza 1000 2000 3000 à l'équipe penza l'équipe a dépensé oh a sali oh ba oloba plus tard et talaka bango parce que famille yango yo to moni pe mama pe bana aza mama bana et bande konyo surtout pe bazali papa l'équipe a représenté famille et alors to lobi que to kutanika plus tard soyez balobi biso tozwaka image hein tobimisi rien à dire
Quand ma belle lycée, paiement à Kenya. Merci beaucoup, Moutazokite. Nga sona kota la biso banga ba papa ngai po comme finga déjà imbécile mutonga na lakisi na image onga na sungi message ne comme pas fali afininga imbécile voilà qu'il a besoin mbongo ba fin bongo te on est désolé alors orchestre baso ke kobeta sikoyo pour aller la président na bango et bon retrouvera bango toujours na Willery tous les dimanches soko za na Kinshasa retrouvera bango na Willery hein les place absolue ba beta tous les dimanches voilà d'accord Willery merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Nana Bodouka, moi c'est Litogo. Quand tu viens à Tokotani à la nécropole et alors c'est vrai que les bâtiments sont bien que tu as carota là-bas oui et alors ton toye bayo il est en circonstance linéaire au Talanani. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a perception souffle de vie, le avec du courage. Oui, mon tabac exemple autant Lazare à Gala qui a salami Bongalo, à Kenari type par Lazare, à la s'appelle Lazare. Et on sait la visite, il y a l'artiste et musicien. Kubanga na papa na qui est blessé mené à mon papa na papa na qui petit papa na papa Omer mais moi j'ai l'armosé on s'est retrouvé avec maman sabo ya ba témoin ba on a se retrouvé avec bato la nuit belé mais ba reprocher biso aucun musicien ayo tala taba collé aucun musicien ya viva aucun musicien ya Congo tonde donc ba musicien ba monani aucun musicien ya Kester non donc ça là qui va ne website ba monani ni musicien ba musicien congolais la biso bon biso ça va ivoirien biso ça va camerounais ka ya boya bino ya dream team yo donc pas il y a 10 team donc t'as des kama fallait to kuta na koto yo bien na moni comme ça singa quand même na bambouteillage koto mais na se retrouver avec ba téléspectateurs ba olanda landa ba oyembe donc nous avons bien au Saranaté pour nous montrer la moni pe bango ti na ke papa il m'a rêvé bango ti ata vivre na rêvé bango ti o ba yaki bien même ndé na moni bango ti donc ba beta mais faut to signaler que nzela ça ba bouchon ça embouteillage parce que biso to zaki na nzela ngana na ba artiste misoso parce que je t'informe que tu as proposé pour Pierre Tombal ba poser qui déjà au Fali à celle qui m'a belé ici tu es na ba artiste m'a belé ici pour na retourner Pierre Tombal mais bouchon nzela zate tom suba qu'est-ce qui va nzela donc na sali grand axe de Weston kita ina kar na ba bisinga kita na débarquer ti ba kar camoufler et landing nai merci l'artiste moni la platini flair nae malgré ça ça déjà bon si mais mon sous donc aucun flair mais so ina TV na descendre mener na descendre papa mba dio na okesu di a genoux di ni kutu ba bloc wana ti donc fâché ma donc na fâché ma be pour baba yuma le roi ba hôtel ba massa tela ba c'est pour le mère nana ezala edi ezala papa na yo ezala ndeko na yo yo salaka ya salaka mais tout les cas dimanche ça dit férié lundi ça écoute férié le mardi férié c'est pour raison nini au reçoit donc bolingo za nana so azavi na legi l'émission na ye ayami no félé mais le bel ming bande on doit dream team il y a dream team na le bel tout l'artiste musicien na ba fo ba leader na ba fo leader non pas bien noté non pas bien pour dire mutape ça na souffle de vie vous avez un faux comportement. Et belé bosu ba vie na basima ba papa wema. Et belé bosu ba vie na basima de mener. Et belé bosu ba vie na basima ba rochero. Et belé bosu ba vie na basima ba ndom de petou. Il fallait le journal de fallait les artistes tous là. Bon honorer mémoire. Mais ba téléspectateur ba remarquer que ba moni pas même 15 artistes à 10 artistes ba côté biso awa, il y a ba leader to moni ba moso. Mais so télé mission les gars lobby ba les gars qui vraiment. Et alors, on a tout cas aucun nayo mais le bata pour na master na fali pour pendant teli fait ma belle liste il fallait pour payebi donc depuis la mbinza massa to lia na ko na madesu donc c'est na 1990 c'est 89 les dit badia tabaï makambo donc hier merci à toi pour la civilisation pour l'éducation hasard reconnaissant que tala na sali œuvre ya grand frère ya père nanga mabele lisi et PCP valeur je mon PCP valeur mais reconnaître que le comme si nazali bana mboka natinda ta idi badiata na lukata journaliste mo ya presse natinda atana na bolego kota susu natinda journaliste mususu ba olia na bango mo vomi natinda baza fidèle onana olia na l'arrêté et dia olia na l'arrêté yango frère comme merci na fali pour pas merci ba maso boki ba komona bango te le message ezate na pesi mnoka ba courage belé bo changer ba idéologie puis on remercier gouverneur de la ville André Kimbuta depuis 2006 na sala propagande na kaluka avec qui séminaire. Merci à tous nous autres défendre de ville à Kinshasa. Mais père raisonnable avec et maintenant à tirer la bino descendre là, il y a papa dans la boutique pour témoin là, ça crée baba sur personne journaliste,
toleki na bango awa baobitini nasepeli donc batutu nasepeli opesa bambote na baartiste tout ezala beritier wata ezala bafleur ezamaka bambote te bamonani te awa désolé tokutana on a plateau comme ça tosaka toujours vendredi oduke bango tous les vendredis donc edi badi ete donc baza kuta chez nous donc lolaka bakomona bango lokanda na boye kitoko tokutani d'accord vendredi tianga kamba mona programme mpona yebi kena